Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino surtout ba ebotala kama melia nitu na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na ba oyo nous ba disposer temps pona koyoka to kotala mama ilia nitu. Soki na bi allo bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Na Michel abili yango ba di papa nous pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliane nitu. Ndenge na répétaka chaque fois dans le baquet conception et émission à maman Eliane eza intitulé Préparons-nous pour le mariage. Tant on a préparé nous pour le mariage. Les émissions moko tozako bongisa ba o baza ko kende ko kota na kati ndako libala. Ezaka émission moko ezako teba o baza na kati ndako libala. Ezaka émission moko ezako teba o basi babimi. Tango mosusu ki batali ekoki kosunga bango basa nini bazonga na kati. Eza kosunga ba oyo baza peut-être na pose ya babima. Mais soko atali émission préparé pour le mariage, akoki kozomo eloko moko ekoki kosunga eto kitie motema sa nini abimate ata nini atikala a demeurer azalokola abakouk fidèle na poste na ye. Mama Elia nitu na pesi bino mbote mingi. Merci mingi ndenge bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Mais bobi ka mama Elia nitu ndenge azalaka ke. Makambo toki sola lelo. Merci mingi mama lisi ndomele pona mai mai ngo elengi mo ete kitinga motema. Na lobi to solola ndenge to mesana ko solola na kanisi tangu na lobaka ke bana o babotami na poto to bana o baya poto na bazage o baza kokola na poto ebongaka babala na bango na bango po bazalaka makanisi moko tangu nga mama Elia nitu na ke bana ba mibali o bazaka babotami na libanda ya mboka ya mundele babotami na Afrique, peu importe mais na Afrique baye koya bana mibali basi bakoli na sepelaka bana ndenge wana babalaka bana oyo bakoli na poto te to pe bana oyo babotami na poto po mwana oyo poto na 9 ans aka lokwa mwana botami na poto parce que akoli awa mwana oyo asali 20 ans na mboka oyo ayaki na 5 ans aka lokwa mwana botami na poto mais lelo lisolo tozokende kobete za matata ba telefone beti mama Elia nitu makambo zoleka ka boyo zoki pete na yebisaka bino faut pas toucher les fers quand tu es encore chaud nga mama Elia nitu nakendaka na makambo nanga malembe nakendaka nango na moto te na kanisi bozomona ndenge internet eza ya koyinda esali boye babali mwana mobali aza mukola esali boye mama Elia nitu pe aye kosolola na ndenge oyo ye amoneli makambo mais avant ala banda makambo po lokola ezali ka mo eza moto na pesina na mbote na oya nga ya pasi pe ya bisengo ya be Zakari po yesu na pesi mbote talo kwa na sali péché ya journée na pesina mbote na oya nga ya pasi pe ya bisengo ya be Zakari na pesi ba bizu na nga ebele na oya nga ya kati mama Eugénie mongai mwasi ya bato papa mon frère mongai ye moko abenga ka mobali na ye ya momo na pesi ba bizu ebele na oya nga ndeko ya botama na Angola ma sœur dit notre mère ye abotama na Angola ma titi la angolaise na solo ba bizu belende konanga pesa ba mama étoile filante mbote na bango moziki étoile filante na kati ya Toulouse mama Elia nitu a pepia pesa bino ba mbote pe na lobi merci beaucoup na ndenge boyamba kinga merci beaucoup na obo pesa nga na nkuku na ona lakisa kite na pesa bino zo moziki étoile filante pesa bino merci longo eke na mama ya biso mama Timba les sages okambaka moziki malamu zala pene na mama tondo okambaka nde moziki wana malamu oyanga atabachanga na zanga mama nanga Lisi Ndombele ata bacholanga na zanga mama nga na zana oyanga mama Lisi Ndombele na pesi bambote na nge ebele pa ya mama Nanette Ndombele kuna esika azali mama Nanette Ndombele na Lyon na sole ba bizu ebele éclat boutique na yebike mikolo éclat boutique esali po mo ezalaki bato baye kosoma ba grande taille mais mai nde na omela mai te mai nga tala nengo siliki ta muta otala nga siliki abi muli makambo Elia nitu na pekisi makambo mai mahalo makambo mai na yoka eka sango na tala kite na yoka eka sango Irene Masiandoki balobi yo na mama Elia nitu bolo makambo Irene Masiandoki vanda na oleki nanga kubasadilanga kubamelelanga ma ya malili celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel ceux qui coûtent ki olali na hôtel ka ndo baby simbeto abatu na tongo avobi mosani otiki mo pour boire pour na femme de chambre sa nini amela pe moi mai to amela moi café parce que ebiki ayekota na mbetu yokosale mukongo pasi mbetu ngo pe na sakanela ki ngo pe mingi na baby simbeto makasi na tika moi pour boire ko basadilanga ko bamelanga mai ya malili
Matthieu 7 obini senga bakopesa yo soki po toke bakofungolela yo. Ah, merci beaucoup maman Alice Ndombele. Pesi ba merci na yo maman. Maman il y a ni tutoki ndoko so na bino lelo. Naza vraiment na besoin ya ba jeune fille de 0 à 30 ans. De 0 à 30 ans, naza vraiment na besoin ya ba jeune fille. Ba jeune fille bo fungola matoyi bo kanga maman il y a ni tunene ko so na bino lelo. Bana na biso, soki biso ba maman toza koloba. Bonzo koyoka biso te bolingi mire funga melo ba pona boyoka bana tant te ya kabino boye tant musu biso so ba mama to sala ba erreur moko boye to biki bana o to te ya bango po basani ba kota na kati ya ba erreur ko biso ba mama to sala te yango tina to te ya kabino bana na biso bokanisi ba meli ya ni to ka ndela za boye ka ndenge kati ya nga leki na nga kati na marina bakanyenga suki boye na lati mo robe chemise na chepelo ko litoyi oyo ute pa na bombi abaki na lobate. Na ina vandi bo kasi na yeko baka apamba na internet eza na bato basala kala bango basaka makambo ba futilité na internet eza na bato basaka ba bêtises na internet eza na bato basaka ba polémique ko mona boki kuna 243 000 personnes bozotala pona kotaka ba bêtises botala intela finga ki intela swana ki mais biso o na ba Irene Maseno to saba ba émission bongo te ya ko finga te to saba ba émission moko éducative ndena lobaka. Moi je parle du vrai et du vécu nazaka na pona on donne ce qu'on a eza pona kopesa oyo toza nango oyo je parle de moi oyo nga naza nango na toza kopesa na bino bana na biso eza pasi mingi moboti nyonso komona ke mwana na yake na libala kende ko souffrir eza pasi mingi na biso ba parents komona ke bana na biso mingi balingaka koyokela biso te eza pasi mingi na moboti nyonso parent moko te alingaka pasi ya mwana na ye parent nyonso to alinga mwana ki libala moko malamu avanda libala moko malamu abanda kopesa ye bakoko wana nde ezaka motema ya moboti nde tosaka nini esepelaka bana soki toza kote ya bino fo koyoka surtout problème akozanga koyoka na bolingo ezaka mingi na bana basi mwana mwasi soki kaka asali likemba ya kotokisa ta musu ba cheki yango mwa munga ba episaki yango asepeli nango ata mama lobi ndenge nini bana basi basaka nini bayokaka te lelo na yeli mingi bana basi bayokaka te bana basi boyokaka te pona nini soki biso tokomi ba mama boye kala te toke na jibile toza kote ya bino eza pona bolamu na bino neti nga nalobaka tuta nazaka contre na tshaka mai na munoko te so nazolo bango nazalaka contre bana mibale bautaka na Congo bayaka kobala bano babotemi na poto nazara contre bana mibali nyonso babotema na Afrique bautaka Afrique bayaka kolinga bana babotema na poto. Pourquoi? Parce que ils ne réfléchissent pas pareil bazaka na diapason mon côté mona botema na poto azana ndenga mona ka makambo oya botema na Afrique ana ndenge ne bana mibali bautaka mingi Afrique mingi bayelaka intérêt et pas ya bana o babotema na poto ata peso kwa sale ki stade wana intérêt aye kolinga yo mingi bayaka penza za ka ba jeu pokota penza o penza lingi bolingo na lobite bazate exception zalim ya ba bolingo bazali alingi yo pe bovandi pe abali eza nango mais mingi bazalaka ba aventurier yango naza koloba boye bana basi boyo kaka batoli o baboti bapesaka bino nazo balikambo tali âge jeune fille soko za na de 0 à 25 ans kobanga te okobala na yo soki nana kokisi na 30 ans te zala motema kokita zala motema kimia yeba kokozo mobali ya kobala yo kobala presse te pona entourage na oza komona Véronique abali Violette abali Maria abali Chouchou abali ngana na bali te yango na fona ke dozoka mobali mwa mukolo te mwana mutu so aza mukolo mingi akoza pe maele mingi koleka yo mwana ya 25 ans jeune fille à 25 ans malamu bala mobali oyo aza na 30 ans wana na bino na ye boza kokola pe nzela moko eza malamu bino mibale boza kokola nzela moko mais jeune fille soko za na 25 ans obala mobala za déjà na 36 ans 37 ans 30 ou 40 ans eza erreur eza malamu te pourquoi na lobi eza erreur eza pe na entourage au bateau na yebi ki abala mobali na différence à 15 ans bakoma ko regretter abina sina boti bana déjà na boti bana boy tungana mobali to a différence à 15 ans ozo mona ki mama ngana za bona na 35 ans mobali na 60 ans ata toki fait pona bina na ezo salanga soni pona ni parce que ozoma ki mobali akomi mukolo bwana diapason moko te bo bala mibali âge na bino botika kolinga mibali ya bino botuli te mona moi so na kokisi 30 ans te tu dois savoir que les paniers circulent encore zela kaka wana zokola zala lokola abakouk okokuta panier kwa kokuta yo place na yo ozali place ovandi otelemeli panier na yo ekoya wana botika kosala mabala ya mbangu mabala ya preseka
pour mobali aye, pour mobali aye na bala. Non, tu n'as que 25 ans, pourquoi tu es pressé de te marier? Tu peux te marier à 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. 31, 32 ans, tu vas te marier. Il ne faut pas te précipiter pour être dans le mariage. On se marie pour être heureuse. On ne se marie pas pour aller rencontrer beaucoup d'obstacles, surtout pas avec un homme qui a déjà des enfants. Quand tu es encore jeune, tu n'as pas encore mis au monde, tu n'auras pas le cœur de supporter les enfants des autres. Ce n'est pas facile de supporter tout ça. Ce n'est pas du tout facile. Parce que le moment des anniversaires, quand on va commencer à appeler la femme qui était là avant toi, quand cette femme va commencer à appeler le mari, c'est l'anniversaire de ton fils, c'est l'anniversaire de ta fille, il faut que tu sois là. Peut-être toi tu t'es marié avec un monsieur qui a déjà des enfants et toi tu n'en as pas encore. Quand le monsieur va commencer à aller assister aux anniversaires de ses enfants, toi tu seras malheureux. Si tu n'as pas encore eu d'enfant avec la personne avec qui tu t'es marié, tu seras malheureuse. Le mieux c'est de se marier avec une personne qui n'a pas encore d'engagement, une personne qui n'a pas encore d'enfant, ça sera mieux parce que vous allez construire votre vie ensemble, tous les deux, vous allez commencer à avoir vos enfants ensemble, c'est mieux. Parce qu'à 25 ans, on ne peut pas supporter, on ne peut pas être une belle-mère à 25 ans. Belle-mère à 25 ans, ce n'est pas facile. Si la maman des enfants est encore en vie, elle va t'importuner tout le temps, elle va commencer à te casser les pieds tout le temps. Parce que dès que l'enfant est malade, elle va appeler le mari. À quelle heure? 2 h du matin. Allô? Marco, si c'est malade, tu vas faire quoi? Le monsieur va s'habiller pour aller parce que son enfant est malade. Toi, tu vas l'interdire de ne pas partir, aller assister parce que son enfant est malade. Non, ce n'est pas, tu ne vas pas l'interdire. Si tu essaies d'interdire, tu vas dire, hey, madame, je t'ai épousé bien sûr, mais c'est mon enfant qui est malade, c'est la mère de mon enfant, je dois les assister. Tu vas faire quoi? Tu vas rester dans ta chambre en pleurant, en train de pleurer. Ah mon Dieu, pourquoi? Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Le monsieur est parti, mon mari est parti. Tu seras malheureuse. Tu vas être malheureuse. Surtout pas avec un homme qui a fait les enfants avec 2, 3 femmes. Si un homme a fait les enfants avec 2, 3 femmes et toi qui t'as dit que ce monsieur-là va rester avec toi pour la vie. Non, à 25 ans, on ne peut pas se précipiter pour se marier avec un homme divorcé. Non, 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 non. Tu t'es marié avec un homme de 36 ans qui a divorcé. Tu t'es marié avec un homme de 40 ans qui est divorcé. Il faut poser la question, pourquoi il a fait beaucoup de divorces? Pourquoi des divorces avant toi? Non. Un homme de 40 ans peut épouser une femme de 35 ans, ça va bien se passer. Parce qu'une femme de 35 ans est déjà mûre dans sa tête. Une femme de 35 ans est capable de supporter aussi les enfants de l'autre personne. Parce qu'à 35 ans, une femme va dire, j'ai déjà 35 ans, bon, je ne vais pas rester chez nous jusqu'à l'âge de 36, 37 ans, bon, je vais quand même l'épouser, ce n'est pas grave. À 25 ans, il ne faut pas faire cette erreur. Les enfants, les filles, vous les filles qui êtes en train de me regarder, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas vous marier avec les hommes qui sont déjà divorcés. Posez la question, allez-y me poser la question à ces femmes-là, pourquoi vous êtes divorcés? Parce que quand il y a un divorce, chaque personne va avoir la raison de son côté. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu vas poser, ah, tu sais, ah, la mère de mon enfant, elle était comme ça, elle était ceci. Mais ces gens-là ne se séparent même pas. Ces gens-là ne se séparent pas avec les mères de leurs enfants aussi. Non, 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 non. Un homme qui a fait les enfants de gauche à droite, c'est un aventurier. Une personne comme ça ne peut pas se séparer avec le mère de ses enfants. À chaque fois, il va partir. Et quand le fils va commencer ou la fille va commencer à appeler son père à la maison. Et toi, si tu n'as pas encore d'enfant, tu seras malheureuse, tu vas commencer à pleurer. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Dès que tu vas voir seulement le numéro de le téléphone sonne et que c'est le numéro de son ex sur l'appareil, na melana mai, hein? Ah, na melana mai bana bonyokola kabiso ba mama boye pona nini bana. Babela mwana wa moto amufuatelé, ça veut dire quand on est en train de conseiller les enfants, des gens qui ont des parents, toi qui es orpheline, il faut profiter aussi au conseil d'autres personnes, bana. Ozana ba parents te yo kata ba conseil à biso ba maman Eliani, je suis votre deuxième maman. Nanu ba kangona fierté nyoso nazalaka deuxième maman na biso bana na ngai. Bana tolingaka te bosala ba erreur o biso ba maman to sala. Tolingaka bosala bien. Mokili akalezalaka makamba Facebook te WhatsApp te. Lelo oyo tu t'es marié à 2 h du matin, 2 h 05. Même si tu t'es marié en secret, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui va poster tes photos sur Facebook. Sur Instagram, tu seras posté, tu seras publié. Bah, ko publier ba photo. Mikolo secret za kalisusu ti. Ko ba sadila nga ko ba melela ma ya malili. YouTube kutu ye moko. Ache libino rejoindre. MMK papier, mamie, je fais de gros bisous.
YouTube ye mo atie rejoindre biso ba youtubeuse muto tia ngote YouTube atie rejoindre ebiki ah bato ne basala kaboy bato batala kabon fo ba soutenir ka bango ba tia bino rejoindre nga banda rejoindre kenda na sina mona un frère rejoindre ke muto atie ki un frère te yango na belela ka mbele ke ku basali la ku ba melela nga maya malili parce que rejoindre ça ne lobela kabino eloko moko te o yeza musala bomoni na osola boy fumukanga nanga aza kuna na biro na ya vandi ya aotanga minga na okufuna za nazo papote na simbe po amwa libandi mwa mkezo banda na simba ta fumukana na libandi na sala ta mwa ba bizu to fana na biso na intimité na mwa amour to mwa amoureux na biso mais na lobi te il faut na kende ko sola na bana na ngai parce que naza deuxième maman ya bana na ngai o baza kotala nga boyoka si la belle production fongola mato ici la belle yoka makambo mama il y a nito aza koloba ma chérie yoka nga makambo naza koloba pe partage aussi il faut partager cette émission avec tes amis bana mobali oyo asa boti na basi mibale musato aza moins sérieux bolanda te soki moto alobi na yo soki bato moto alobi yo te mobali akoza na bota na ye ata na basi mibale popesa chance quelle chance bakopesa na moto ndenge wana pourquoi ye apesi basi wana boti na bango chance te ye mpe fo apesa basi wana chance ata soki olingaki mwasi aza gu na yo te ata olingaki mwasi aza camerounaise ata olingaki aza ivoirienne aza guinéenne babani guinéenne bozwaka de bozwana Olivier Sele, bozo ka ndenge bozo etaninga te. Bozo ka ndenge bozo lango. Mwasi wana Camerounaise aza pe mwasi. Ana mai na makila pe ana motema bolingo. Mwasi wana Ivoirienne pe aza mwasi. Ghanéenne wana aza pe mwasi. Soki ba Congolais de fo moko mbala ba Congolais bazaka nango asaki ko botisa Afrique mobimba Afrique no so ba botisi ba bikolo ebele asala ka saka ba vantina bikolo ebele tango ko yopa na Congolais akoma ka oyebi wona monika za Camerounaise monika na saki mo aventure boti bana misatu papa eza aventure te omoni wana sa Camerounaise omoni na za Ivoirien omoni na za Guinéen omoni ya monika biso tulinga biso ba Congolais mais pourquoi linga ki yango kaka te oza tango zo mo na Congolais bo banda fi banda ko bota. Il faut causer là au vanda, aux hommes congolais, pour banda vivo banda kobota. Yo kebo tsabana ya baninga. Bano ya qui tu as fait les enfants comme ça, tu abandonnes les femmes avec les enfants. Olingi bana mutu musa ko boko le la yo bango. Tango mutu musa ko boko la bango soki bakoli bakomi ko bala yo binga inde papa. Boye binga te, ba yemanga la banzembo. Ngande papa na bano, cher mon yo. Honte à toi. Ban na soki boli ko yoka te boko banda kolela soki baza ko yebisa bino ba mama bokende na mabalo ya biso bakalate ezaki le divorce te mikolo leze mikolo ba divorce te mabala ngo pe koma pasi mikolo leze mikolo ba divorce te mikolo leze ko ozu mwasi na yo ozu mobile ngo bovandi jusqu'à ce que la mort nous sépare ya ba ba divorce te mais na sali constant mo mikolo lelo ba divorce ezebele bobala ni lundi bokaboni mardi bobala ni mercredi bokaboni jeudi bobala ni vendredi bokaboni samedi. Non. Eza malamu te. Mibali na biso ba Congolais baza lokuta makasi. Abotisi basa bikolo mususu tango ko ya pa fia congolaise. Abandi te oyebi wana ba bikolo. Non papa bikolo mususu obotine basi misato, obotine bana misato. Ekolo mususu obotine bana mibale. Ekolo me naza contre bato baza kolobaki. Est-ce que mon bal soko aboti na mwasi tona basi bokopesa chance à balate sikoyo ye mon bal na boti na mwasi tona basi pourquoi ya pesi pe basi na chance te ka bala bango akwa pe pesa bango chance à bala bango pourquoi fatika bango ke nduka ka congolaise non tango boti na mwasi mwana moko mibale bisa mibala ye okotike pona nini pona bato bino bolingi ba charge ya mibalo bazoke ndeko boka ka ba maki na bango de gauche à droite bazo bota bana ba charge wana basi wana tika na bana mobali mususu ya ko bana ye akuti na bana mobali mususu abandi ko boko na bana wana mais non tango ki ko botisa mwasi oboti basi zo charge ya basi wana je te fais de gros bisous ya Rifine Ngandu ba bisous na yebele soko tamboli pese nga pe ba bisous na maman na nga mabi traiteur sala epe ba bisous na ye papa Tom Mawanga na Londres je te fais de gros bisous ya Marie-Paul Lumbu sala papa Jacques ba bisous na yebele na lingi bino mingi famille na ngai Sylvie Mukadi na Dallas je te fais de gros bisous pesa bato a Dallas nyoso mbote na bango Massa dit notre mère katika pesa chef mikolo ndeni katika pesa yo kanite le kya moto ndeni ba client ba so moni ba client ba zo yete obeleli Jova ko sala ba client ba ko yebele obando tumba 40 tabana journée yo mo rolema ba client on a pambolio ozo ba client ebele le kinangai katika pesa na États-Unis oh
On a dit que la mitema ya basi. Yo pe mobali, oza déjà na 36 ans. On a 37 ans, on a 38 ans. O la tipe ki toko bimyo ke ndokobala mwana 25 ans. Pourquoi liko nyokola mwana ya moninga? Pourquoi boliko finisa ba mama? E komi kaka o alandi mama na ye, alandi papa na te, za nengwana te. Moto lo ba tel mère tel fille akosa na ezaka na nengwana te. Ce n'est pas que bana leso ba kana na ba parents na bango non, eza nenge wana te. Comme maman comme ko finga mapona nini parce que non il faut pas que moi na moi ça na 25 ans oui aza majeur aza vraiment majeur na boité tant to so ko tala ba mabala kala na ya lelo ba mama ya kala bazaki na mayele mingi bana lelo bazaka na mayele na Android oyo kaka bana lelo ba jana lelo mayele ba bazaka na ba téléphone Android mayele la bango ezaka na ba make-up mayele la bango na Snapchat mayele la bango ezaka na bidena nini na Instagram mais mayele bo monto boye ko yeba ko vanda boye eza baza vraiment na ngote okomona jeune fille 4 ans ninga lobi po biso ndenge toza okendo 4 ndeka boye Aurélien Ngolo ndenge azana ka mobile dina Ngolo dina lando ma couturière yanga ya bo mwana ndeka papa Aurélien aza bongo ata gangelinga na kokateli linga la tête na kopesa respect parce que c'est un grand frère. Ya Jojo nyoka nenga zawana. Alobi na ngali kamota na sepelite na kopesa ya Jojo respect parce que aza ya. Ya yida na ngana Orléans nenga vanyo na mama Maggie. Ya yida nenga za sobi na elie. Ya yida limbisa ngai. Me bana ya lelo po sengo bo limbisa. Azo mo kwa sa fingi. Azo mo kwa uzo finga it. Mwana lelo po episo ke limbisa nga. Bon, si on a bolimbi, c'est car ceux qui n'a sali au mabé. Azo reconnaître le coup tout est pas. Si j'ai mal fait, bon, excuse-moi. Azo sala modo qui n'a mépris nyonso. Bana lelo bazanga respect, bazanga respecté. Bana lelo bazama yele le quoi ba mama biso atang ba mama biso ne bazala raté. Po ba mama la biso, na biso tozama yele mingi koleka bana oyo ya mukola lelo. Mwana oyo azana jeune oyo azana Kishasa, il y a 25 ans. Akobala na mobile à 35 ans, y a problème te parce que bango ba timba makasi. Bango bazaba ba timba vraiment. Mais boy bisanga mwana moko 25 ans na poto aw. Yo mobile moko ya 36 ans, 37 ans, 38, 39, 40 ans. Obali ozana bana no mususu. Est-ce que ton téléphone bande sonner maman ya bana wana banda kobengo pona ba anniversaire à bana. Abengo parce que les enfants sont malades. Abengo faut aller signer le bulletin des enfants. Abengo qui est la réunion des parents. Yo moi na ko supporter. Est-ce que moi na ko supporter? Moi na ko supporter yango te. Yango tozo ko episa na bino bana boyoka kapi boyoka kate pona nini bana bolinga ko yoka. Ba mama ne ba ke bobenga bana bo vandisa bango bo ba bango. Deuxième maman za ko so na bino bana na biso boyoka. Bo bala nga mama ili ya nitu ngi bo bala ka mibalo yo. Boza na différence à 5 ans. C'est mieux. Boko se comprendre malamu. Mundela no ba montre-moi ton ami et je te dirai qui tu es. Ba fréquentation na ebisa kabino pona ni ba jouer baba la kabana ba Snapchat yote po bano yo bana place kututa na bango te bano musana bango ndombolo bana na biso musana bango kende ba concert ne ba kenda ba concert ne pe ba kenda kutana na ba talaku na ba concert ne ba kutana na ba chef d'orchestre ne pa ba kenda kolinga mibala nengwana ne pa ba kutaka mibalo ba bwaka na banzembo. Mais comment on a joué à la camindele? Mais pourquoi jouer à la camindele? Mon la cause à ta moussa sur la carte toilette. Mon la cause à servir à neka service mon boy na kati na club est-ce que ba jouer ba kenda rosala nini na bango babé amone. So ba na pas babé ani entraînement. Est-ce que ba kenda rosala ba entraînement? O comment on a moni moi servir kaza ne mundele alingi asale abali. Moi sa mundele abotami awa kenda na restaurant. Moi sa mundele abotami awa akenda ka kosala sport. Place ba kuta na kana ba joueur yangwana. To ba kuta na ba to ba mettre games. Mais ba oya bisote. Oya biso ba jeune ba botami ba yebi nganda taba yo so place ezalaka. Ba jeune fi ba botami na poto. Ba yebi ska ba nganda taba ezalaka. Voilà pourquoi bana mibali ba botami awa. Ba zakana difficulté ko bala bana na bango ba sa botami awa. Pourquoi bano ya ba sa botami balinga kaka mibali ya mikolo kaka mibali ba utaka ba Congo ya mibali ba balingaka mibali na ba bota ma balingana ba balinga ba te pourquoi yo oza awa obotami awa oza na collège linga mobali azaki na lycée boki na ye aza na lycée oza na collège boza na diapason moko botika mibali oyo basi ba koli mobali asa boti na basi mibale misatu mine kolinga mobali ne wana la libala te moto ba pesa ka chance abo ezalaka mwasi moso aboti na mobali moko aboti na mobali mibale soka zili bala misato ba na bongo sabisali na po ba boya nga lisusu te moi si soka zaki abala ki a divorcer azu mobali mususu akotala ba des fois zaki na ngwabi na bongisa po awa na bebisa libala te parce que moi ça simba ka libala mais mobali te
mobali aki abotisi ntimba, abotisi nzuzi, abotisi lukombo, abotisi ndaya, abotisi mboya, abotisi kanku. Abandon biso kaka oh mwasi wana boy. Mwasi lokuta escroc munene. Surtout na ba âge à 25 ans. Bobala mibali oyo basi babota na basi mususu te. Bobala mibali oyo baza ba divorcer te. Non, 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 interdiction. Parce que dans sa deuxième maman, elle a besoin de nos conseils. Je te fais de gros bisous, ma tété, dans Toulouse. Ma tété, linga vraiment papa et deux diawakana, linga et pesa bien, ou linga pesa, mon nom linga qui me voit en côté qui linga pesa papa et deux ning, mon pesa vandi c'est malam. Pas il y a tout ce que vous t'attendez bien. Wana te, ya batu ya maman mette na Toulouse, wana ba simba raté. Maman Bernise, je te fais de gros bisous maman ngai. Maman Bernise, ma soleil avec 41 ba bisous na moi. Oh. Mobali musoko ya kokota na vie na yo. Ayebi ke papa tikala héritage, ayebi ke mama tikala héritage, ayebi koza muto yeba na mo ba soko beti porte ba kofungolela yo. Aza déjà na ambition, aye déjà na idée na ye moko boye na mutu. Ayebi ke batikela ke mapango mibale ndenga za wana na 4 voitures. Ayebi ke tango ko beta yo biloko abete biloko na faiblesse wana kaka. Oyo kaka te omoni na kila saka ba business na ngamo boye, business na ngani kolo eza na down. Tu vois, tu sais, il faut tout ça, nini, te remonter. Na faiblesse, on peut pas jeune bozaka. Mais tu sais, bon, tu sais, ma mère m'avait laissé au moins 3 parcelles, hein, mais ma famille qui connaît seulement une, mais il y en a 2 que j'ai gardé secret, personne ne connaît, tu sais, j'ai tous les papiers, on peut descendre au Congo, vendre les parcelles comme ça, je vais te donner l'argent. Mon bâtard va bien, alléluia, à ces pays. Mikola la ko peso bolingo, abani nango banda kuna na nini. Les orteils là, abandi bolingo kuna jusqu'aux cheveux. Il va commencer par les orteils, il va commencer à monter petit à petit, à se monter jusque là. Parce qu'il a besoin de soutirer quelque chose chez toi. Mon père a reconnu au salaire d'un yonso. Et n'a pas fait mon sous, j'ai tout donné, tout mon argent. J'ai beaucoup investi. J'ai investi dans l'ENEA. Je lui ai donné de mon argent. J'ai donné l'argent. Mais parce que ma yele na moutou ezate, ma lera Snapchat. Ma yele na moutou ezate, on va lire rabino bon ondengwana. Yango ba lire rabino bon ondengwana. Ah, boniko. Bato ba mama kutu baza déjà na mibali baza to limsanga ndeko soko za femme sale na lobi na ndenga mabete baza ko boya ko pesa mibali mbongo mais bindo kaka ba jeune fille mbongo ko pesa mibali mbongo ko pesa mibali mobali ko tekisa lupango mobali ko tekisa o voiture mibali bazaka na mawate mibali bayoka kama wate po mona ka bayoka kama wate azana mwasi na kati ya ndako makero linga so mwasi libanda po nini po bazanga mawa mokusana ba ko zokisaka batu mitema ko zokisaka batu mitema. Belela ye akoyoka yo na belela nzambe aiganga makasi ansala bikamwe na belela nzamba badefie nalingi ye na mona loboko na belela nzamba badefie nzamba badefi kita osala nzamba badefi kita osala nzamba badefi kita osala sala na kati ya bana na biso ya basi bafungola misu nzamba ba défi mibale onyoso na telemeli bino mibale ba yaka na intérêt na bana basi mibale bosi bokoli bozo kolinga bana mike pona bokosa bango bosi boboti de gauche à droite nekene en plus kolinga mwana ya muto ayeba na osale su mabe pona nini koma ka kofingisa mama mama boye mama ko banda kofingisa mibale bozanga mawa botika makambo bokozwa punition nzambe kokitela bino bana mibali bosala makambo boye punition nzambe kokitela bino pe bana bozala na boyoki lelo tosuki awa lobi soki nzambe asumi tokosola mpona famille mosusu soki pe mwana mwasi ayeli bino mobali ke mobali yeyo famille bolingaka kosala nkete avant botika mwana bala avant koyamba mwana soko ondimi mobali oyo zwa vere na masanga ndenga na amela vere na nga mai boye melisa ngai soko ndimi ande mwana avant on dima il faut ba parents boko ma la système que ceux qui mwana na lettre aye ko pesa ke na zu mobali ya balanga
eloko ya liboso koyebisa ke yelanga nani mobali wana ngana mone avant famille nyonso emona yo oza responsable ya famille mona nani mobali bosolola soko osisi komona mobali wana bosololi nsima osali nini oluki mpe parent na ye okutani mpe na parent na ye bosololi oluki mpe responsable na ye bosololi avant bofandisa famille mpona bokende na niveau ya fiançailles. Sinon te YouTube bando yinda yinda ka bobo namuki bolali bonamuki YouTube yindi bolali bonamuki YouTube yindi mukola leko mata voisin zo telemena libala ke libalo yo voisin tala habité libalo ne na moni moi soso ka bali okendo souffrir libalo na moni moi ça oza RST la voix du peuple c'est la voix de Dieu. L'homme prudent va le mal de loin. C'est vrai que bana pa mutu makasi soko moni mwana na moi ça za mutu makasi na likamota libala oyebise mwana mibali sa yo moko kasi lokolo za mutu makasi mibalisa milela mbongo libala amibalisa so za capable lisolo ona koyebisa bino biso na mbinza bana mbinza delvo ba yebi na nde kwa mitumba pona mobali na ngai wana papa mobali alingaki mwasi te papa ya mwasi pe alingi pe mobali te mobali asomba petrole akamata amicha moto amitumbi metango amitumbaki yaka siki lokwa mitumbi boyeke mobali amemangambo mobali akozwa kaka par pitié mais non mobali azaki par pitié te mobali aboyaki penza bien bien yo moto komi bo mata monisi omitumbi moto mais na sima na yako mitumba moto eloko ni elekaki atika na lo aboti mona ta simi mona te potango acheki moto ebebisaki matrice mais mobali abala mwasi te me basi misusu abota bana tonisa remplissez la terre atonisa mokili mais lelo oyo komo zo sukola mai ozo mita na ba cicatrice nzote komi lokola ya nyama mais mobali oyo mitumbelaki abali otabalika mwasi mususu pona nini kozala bourré na amour soki na modèle ninte belela ye akoyoka yo na belela nzamba badefie aiganga makasi asala bikamwe na belela nzamba badefie nalingi ye namona loboko na belela nzamba badefi kita osala nzambe ya mawasala na kati ya bano yo nzamba badefi kita osala to belaka nzambe makamsuzo tsaka nzambe makamsuzo rappelle lien de famille au mona lien kangaki mama ekangi mwana ekangi koko ekangi kokolo alors ceux qui possible comprendre makamwana ngana ko belaka nzambe ba défi po azan nzambe ya mawa nzambe atikaka bana na ete pona lelo to suki wana bozala malamu wabino mameli ya nitu na lingi bino mingi kaka ndenge bino bolingaka ngai ndenge ngape na lingaka bino nena lobaki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzamba kanisa kumuna. Nzamba nubesha. Nini bana betu monsi. Bye bye. Aiganga makasi asala bikamwe na belela nzamba badefie. Nalingi namona loboko. Basantu balingi osala. Salelanga mokile koye bango. Oh yes, oh yo, mokonja motema, belela nzamba badefie, nzamba badefi. Nzamba nube chanel bana betu bons. Bye bye.